Monsieur Héritier Bizioka qui va conduire bientôt la exhortation Yamokol Manolo. Papa Héritier, pasteur Héritier Bizioka, Togazali, Arzonia, Yohana. Vous avez juste 8 minutes. Merci beaucoup. Ma caméraman, vous pouvez travailler dans l'ordre. Vous travailler dans l'ordre, s'il vous plaît. Évacuez la pelouse synthétique. Pour respecter. Pour respecter, s'il vous plaît. Évacuez la pelouse, s'il vous plaît. Évacuez les... Mama pesa biso mati.
mais liloba oyo ezali mpo na biso nde tozali na bomoi. Ce qui est important na biso bato ya koyebaka tanki ozali na mokili, il faut kotia yango na makanisi na yo ozali na temps mokuse. Bomoi na yo ezali na limite, c'est-à-dire moko na moko aluka kobongisa nzela na ye na etamboli na ye na bizaleli na ye luka nyonso ezala malamu parce que oza na temps moke ya kovivre na mokili. Ntango nzambe akobianga yo omona bokondi to nkembo na nzambe ezali nango na ntina moko te kotala lolendo na mokili, ezali nango na ntina moko te ya kosala mabe na mokili, ezali nango na ntina moko te ya kopesa ndeko na yo pasi to ya kosala ndeko na yo mabe. Yo mpe soki ngonga na ekoki okota na bokonzi ya likolo to oyo tobengi lola na nzambe, lola na Yawe. C'est ça qui est important. Donc autant de makanisi te ezali liloba oyo nzambe aloba uta ebandeli, mais ce qui est important moto na bateau va être limité par les uns et les autres avec les transports. Je ne suis pas autaki nage à l'habité donc il ne fait sa dernière hommage dans la découverte à l'eau. Donc sous Kamatan les agriculteurs. Parce que tu commences à les artistes. Parce qu'il y a une millier artistique parce que on a animé dans matin on a matin on va aller comme ça tu commences à matin belle animation parce que absence d'abino vraiment famille de l'origine et bêtise pas voilà pour ça artiste comédie va la première après il est qui artiste comédie reconnu dans le monde entier on va dire comment yo ça la colonna parce que on dirait la même question de chercher donc ce n'était pas au longtemps que les artistes comédiens se présentent hier Je sais que l'on dit souvent par décision, ou peut-être, est-ce que pour aller de l'avant, que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et pourtant tu étais réellement. D'ailleurs, nous tarderons malheureusement pas à nous apercevoir rapidement. C'est la matique qui traduit le mien, mon état d'esprit qui dit à ces lettres vous manque. Et tout est de peuple. Notre oncle, notre frère, notre fils, notre ami, à tous avaient en effet la solidité de chêne et la souplesse du roseau. Car il était en effet unique et personne n'aurait pu l'imiter de son vivant. Cher oncle, la vérité de notre passage sur cette terre est que nul ne peut attendre l'ordre sans passer par le chemin de la nuit. Certes, tu es parti pour ne plus rêver, mais à jamais tu resteras gravé dans nos cœurs, car dis-toi avec raison qu'un artiste ne meurt jamais. Il finit par ses œuvres. Artiste, tu l'étais. C'était ta passion. Ta raison de vivre, c'est l'étymologie qui te poussait à rester debout, même quand tout semblait sombre. Oui, des moments sombres, notre honte en agonie. Peut-être il ne donnait pas la vraie impression. Fin joueur, il savait bien cacher son jeu. Faisant de problèmes.
faisons tout pour que le monde extérieur ne fasse même pas une seconde la nature de ces problèmes. Nous sommes le rare privilégié de l'avoir vu souffrir. Aujourd'hui, je peux vous dire que cet homme a combattu toute sa vie. Quel brave homme. Quel papa merveilleux. Mon oncle. Ce genre de personne comme j'aimerais avoir à ses côtés et qui mérite bien quelques secondes d'applaudissements. Zulu, micro. Ok, action. Action. Allez, même si action. Mec, qui t'a chomo. Nous sommes à disposition pour que les loyaux, Matanga et or que déjà l'esprit na yeza biende lelo ekozala mpe malamu te yango wana tozoki na disposition tolobaki ke oyo akozwa temps mpe akoka kose maîtrise azanga te na matanga ya moto mais soki omoni ke okozala moto bainquiétude kobangabanga peut-être ke bakuluna bakoya soki ndenge nini koza okozala te pour que moral ya lelo donc, ngai moko président anda nazalaki te liko na ngai osi moto ayeli ngai machete na nsima ukwa mikofi na nsima na koresiste te donc sagesse nde etindaki biso na dernière réunion mpona koloba ke oyo bakoki kozala bazala me oyo bakoki kozala te bakozala nde kobangabanga soki ndenge nini koza bazala te me lelo oyo nde tozala me matanga na biso to préparer yango au moins na 4 réunions tosali ke tokomana donc makambo na biso nyonso bien organisé en accord avec la famille ayebi oyo ye ya kosala biso bacomédien toyebi eloko nini contribution na biso na matanga ekozala na eloko nini ndenge tosalaka Wizani, témoignage 10%. Photo, donc photo Wanezali, dernière pièce naïe à Tournaki Kaka 2 épisodes. Merci Wanezali, parcours naïe artistique. Association, nous vous disons tout simplement merci parce que les artistes, il y a plusieurs associations. Alors je n'épingle aucune association, mais je dis tout simplement au nom de toutes ces associations qui réunissent les artistes comédiens de Kinshasa du Congo, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre apport de près ou de loin. Merci pour ce moment solennel. On va compter na 3, allez toi applaudir. 1, 2, 3. Pour applaudir, bravo l'artiste. Maboko Makasi Kona, celui qui a été un grand artiste. Celui qui a été un grand artiste, Namboka Oye, partout dans le monde. C'est parce que nous avons affaire à un artiste comédien. Artiste comédien, nous savons que M. Zali a concepté sa population et Tindaye a Kende Nanzela positif. Et nous avons Oya Sali Wana. A sali pe volonté ensemble pour il n'est pas donné à tout le monde à se donner na musala oyo
oyo efutaka difficilement mais oyo esengo ezalaka mingi soki osali yango ke bato bayebisi yo ke basepelaki mateya opesaki ndenge mpe osepelisi bango yango nde esalaka ke towumela mpe na mosala oyo toza kosala na occasion boye torepetaka toujours na baartiste comédien oyo tozali nanu en vie tozokontinue kosala mosala oyo toyeba baobjectif toza nango tozali wana mpona kodéranger société te tozali wana mpona koredresser société na 1983 tant tozali film La vie est belle na Papa Wemba film wana ebimaki partout dans le monde na basala ya cinéma awa tomonaki yango na 1983 87